Bonjour, mbote, na ba internaute na biso nyonso, na ba téléspectateur na biso nyonso. O banda biso na chaîne na bolingaka mingi Prince Ngangu TV. Na mkola lelo nga na présentation lisusu maman Fidélie Mokichem na émission bolingaka mingi auto animaka o souci na biso ezalaka bien-être na bino. Souci na biso ezalaka ete bato bozala nzoto bokolongono. Na plateau lelo nazali nga moko te, nazali na maman o nazalaka na ye complice na nga tous les jours. Bonjour maman. Bonjour maman Fidélie. Nalingio se présenter pour isa na bato susu nono ba landa émission na biso te. Bayeba ozali nani, osalaka nini. Merci maman. Ngai kombo na ngai Jacquinza ba Rebecca, naza infirmière. Tangu nyonso nazoleka liboso na bino kolakisa bino ba bienfait o eza na kati na biloko o biso tomonaka pamba. Yango biso tozopesa yango valeur. Yango kolakisa bino eke makoki eza na kati na biloko nyonso o tozomona yango na présenter liboso na bino. Merci maman Jackie. Na yeba na mkola lelo nazomona oui na citron, oui na éviter ceux qui ezali jus, ceux qui ezali loko nini. Na yeba sikoyo toza na nini na awa penza o edibiso na mkola lelo. Na mkola lelo na yeli bino agile verte. Mabele oyo babengaka ngo mabele ya verte yango nga na yeli bino mkola lelo ko présenter ngo liboso na bino o boza komona eza agile verte o eza ya mbuma nango o eza ya poussière nango o ezali o nasali déjà un shampoing na biso o ezali citron na biso o tokosalela yango na kati na biloko o boza komona liboso na bino mkola lelo na yekotalisa bien fait o eza na kati na agile verte. Merci maman Jackie. Argile verte. Ba liboso na kake argile verte pezalaka. Plutôt bi argile to bengaka mabele hein. O ba mama baliaka wana. O baliaka o basala on peut ba masque na elongi. Elongola mo ba graisse, elongola mo ba impureté musu za la yene elongi. Mama ninga yeba siko argile verte tango. Hein? O to sala na mkolo na mkolo eloko nini. Toko lia, toko tiana elongi, toko sala na ngoni. Eza kaka ndenge moko na agile wana bazobenga ya pembe me oyo sauf que eza agile moko eza nourrissante agile oyo ebikisaka ba maladie ebele esungaka biso na bokono ebele pona mokolo lelo to kolakisa pona kosala shampoing na biso oyo suki kolakisa pe pona odeur oyo salaka ba papa na ba sapatu na ba chaussures to ba mama yango mokolo lelo toye mais agile verte eza na ba traitement ya ba maladie ebele mais pona ba suki oyo katana. Merci maman Jackie. Ya solo tozomona penza ke nzamba pesa biso nyonso hein. Ndebi belobi ke mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tout le monde na kati ya nature tozala biloko nyonso. Biso basi to mesala pona ko sala suki na biso shampoing. To mesala na biloko ya mindele. Ya to mona rapé ba conséquences hein. Na ma ba produit ngo to sala ka ba suki koma ka tam susu moko eza susu penza résistante. Alors maman na yeba siko shampoing o ya o edibiso na mkwalelo o sala kango ndenge nini. Expliquer nous biso shampoing. Eza pe shampoing to moni na fulufulu ndeko la batu nyonso o ezali shampoing moko kaka hein. Maman expliquer nani. Ya solo eza shampoing moko eza pe ko naka eza na mousse na kati na yango. Eza shampoing moko na sali yango kaka na agile verte. Eza donc shampoing o bazobenga naturel. Eza shampoing oyo ekoti biloko ba produit chimique te. Ekoti kaka biloko oyo toza nango pembeni na biso. Oza capable ya kosala yango ata na mbongo mokie. Oza capable ka ya kosala yango ata na mbongo ebele te. Na sali yango na agile verte yango yo liboso na bino eza ya poussière na sala yango na citron o boza komona esengeli ezala citron ya kotela yango nde na sali oyo bozomona liboso na bino. Merci maman Jackie. Tongi toyeba sikoyo shampoing oyo ezali pona basuki na biso ya batu mwindu oyo ezali naturel ezali défrisé mundeli pa kosela shampoing ngo mwana muke mukolo ou ezali kaka shampoing moko kaka pe to mwana ba salon de coiffure binti biso baso tokei basukola biso mutu na shampoing est-ce que na ba salon pe ko sala pe ba shampoing oyo. Oh maman Fidélie shampoing oyo
eza na interdiction te mutu nyonso ata mutu aza na cheveux oyo babengi rebelle ata mutu aza na cheveux oyo eza petepete oyo d'ailleurs oyo ekokende kokomisa suki ya mutu ezongela ezala vitamine ekende kosala épaisseur ya suki ezala volumine ekende kosala eke suki wana ezala élastique ekende kosala eke suki wana ezala na bon temps équipé nango basuki te ata suki oyo badefrise ata suki eza naturel donc eponi suki te eponi catégorie ya suki moko te. Merci maman Jackie toyeba shampoing oyo ezokolisa suki ezokata suki po tusipe tomona na kalosali shampoing botala dernière libandi na mutu mosiko oyo ayo shampoing eza ndenge nini mama? En tout cas ekataka suki te et pourtant Agi Verte na solution oyo eza kutu kobotisa suki na bato kutu bapoil eza te suki penza esila ye suki ekoma lokola moto wana théâtre wana oyo suki nyonso suki ekatana penza lokola koko pipo okomona suki eza kozonga ezobota na bapoil kaka na shampoing na biso ezoki kobotisa suki ata suki esalaki oyo babengi olopesi elakisi chute de cheveux ekatani yango ezokende kobotisa suki ebota eza ko repousser suki oyo ese bebaki yango eza kokende ko traiter pe suki oyo ezalaki infecté eza ba suki mosusu ese bebi ebebi na ba racine nango ndenge defrisaka mingi na ba produit chimique wana ba sidi wana ese bebisi esuki azokoka kozongela suki ndenge ezalaki te mais shampoing na biso oyo aza kosunga suki ezongela lolenge mutu azalaka nango liboso na oyo pe suki ebebaki ezongela yango kitoko na oyo pe azanga suki ezobotisa suki afin ke mutu wana akoma lisusu na suki na ye ebele. Merci maman Jackie. Mutuna monde ina tuna. Tout le monde a souvent bana mike ba mapalata mingi na mutu. Est-ce que na shampoing soki ba saili yango mapalata na mutu wana eko sila? Maman fille eza ya solo ekosila parce que yango aza ko traiter aza traitement malamu aza kosala eke asunga suki oyo ebebaki eske eza efete mais mwana moke wana oza capable ya kozwa place wana okati suki parce que eza bana mosusu ba mapata ebimi basuki ebebi oza capable ya kozwa mwana wana okati ata suki mutu mobimba ntango kokata ye suki mutu mobimba bandika kosokole na shampoing na biso naturel oyo bandi kosokola yango parce que eza na citron na kati ezokende kosala eke lesa nanu eboma ba microbe ekotaki na mutu esala suki ya mwana ezonga pe malamu na misusu mwana libandi mapata place wana boye oyo pe ekosunga mwana wana po azongela suki na ye kitoko. Maman Jackie merci mais ina yeba citron na kati ya suki izo swate po tia citron so tie na nelongi mona ndenge sala rabiso bona mutu ya mutu ça na moi conséquence te. En tout cas maman Fidéline citron na biso oyo aza alikambo te parce que tozozwa kaka jus Agi Verte oyo azana kokende ko neutraliser acide oyo eza na kati na citron toza kozwa kaka verre na biso un verre d'eau tiède toza kotia monike aza kokende ko neutraliser nga moko na sala kango nazalaki na suki ekatana nazalaki na suki moko ebebaki na ba salon na ko nga na bandai ko sala na ba local ebebisanga suki basidi wana suki ekoti lokola moto akoshoko eza kokola lisusu te mais tango ngai moko nazwaki solution akobanda kosalela shampoing na nga oyo ya Agi Verte plus citron na moni suki na ngai komi vitamine na moni suki na ngai bandi kokoma pe noir c'est que azo lesa ba kui chevelu azo kende kobimisa suki ezongela vitalité nango suki na ngai zaki pepele mais na minute oyo suki na nga soki na fongoli ekomi volumine ekomi penza kilo ekomi bien parce que repoussé et boti na esika nyonso ekatanaki bandi kobota donc eza malamu mingi citron aza na likambo te aza na sidi te ezoyeba na pete ke o eswa na mutu jamais azoswa te. Merci maman Jackie olobi ya solo na nazalaka na tovandi mikolo mwa mingi effectivement na suki ndenge ezalaki liboso na ndenge ekomi siko ezali ya solo maman Jackie na tuna mutu na mususu eza na papa ba mabandi penza na mitu moyen te est-ce que soka lobi asa la shampoing suki kozonga ube ba mama misusu na ebite soki pe age soki pe ba produit suki metala ma mabandi na mutu
Après, c'est la carte shampoing. Eza solo akoki kosalela pe shampoing oyo eza na basolution ebele motu oyo suki na ye ese katani ye mpe aza capable ya kosalela kaka agi verte mais forme ya pate parce que suki na ye ese katani akozwa agi verte wana lokola plante asala yango ya pati azwi atie yango citron application wana ntango aza koaplike na bakui cheveli akozwa foulard na ye lokola pomade atie azwi foulard na ye akangi ye azokende kosala mosala na kati akokende kobotisa suki très bien esika mabanda ezalaki esalaki ebota motu wana ekota na racine esika racine oyo esufraki oyo ebebaki azokende kotraite okokamwa ke ntango otie plante na yo oyo ya agi verte ntango ekuti suki oyo eza efete suki oyo ebebi akosala na premier soin ya liboso akosala lokola alongoli basuki ya mabe wana nyonso alongoli yango na nsima okomona deuxième application na yo ekolongwa lisusu te seke traitement na yo ebandi kokota na kati mpo etraite baracine wana suki ebanda kobima bien okokamwa kaka dans une semaine dans 2 mois dans 3 mois, dans 3 semaines de comment na suki na yo et bandi nango kobota bien esengaka patience po to bebisi ba suki na biso tango molai na ba produit ko somba air nyonso mais tango zo salisa solution ozape na motema ya komikitisa nde okomona okozwa suki ebele koleka mingi. Merci maman Jackie. Justement, on a posé une question de la patience. C'est là que ce qui s'est banal kokoya. A-t-il dit sous à utiliser shampoing banal sous kokoya. Moi ni somme. Na somme on ça peut-être que atika banga qui a continué de sous. Na mutu wana conseil ça kaka a continuer ti suki kozonga. En tout cas na mutu wana abanga te parce que aza déjà na fêté suki baby ba racine eza fêté et baby na ba produit auto tie nga pesala kinga bongo. Tant on a tiaki première application plante na pat wana et ke kolongola elongola pe ya mingi te ezolongola oya se ya salité ezolongola oye beba ki ezaki fêté komona tanga elongoli okomona suki sikoyo komi kobota bien okanisa kutu baswaki mwa sizo balongoli oya mike babu mais ye moko asalaka bongo alongola babu wana ya mabe de façon suki ebanda susu kobota lolenge ya sika ebanda ko renouveler suki ya sika okomona suki na yo koza kitoko. Merci maman Jackie. Olobi eloko moko capital olobi ke ezozonga ça peut couleur à suki ndenge ezalaka noir. Mais tout le monde va produire comme belé à côté pour na suki zonga mwindo mais ce côté et mikolo et vous méritez suki zongi le quoi ezalaki mais ce que tu utiliser shampoing suki zonga ndenge couleur nango noir ndenge zala et kozonga couleur nango noir parce que agi verte azana mélanine. OK. Mélanine ezali to mona ke pa bandundu absence ya mélanine yango moni pigment na bango ndenge ezali mais agi verte azana mélanine azawana ata mutu aziki soki mwana ziki po cicatrice ya pota eli mwanoki oza capable kozwa ka pati poussière na yo agi verte obeti pati otie sika o cicatrice ya mwana ezali eska cicatrice etikaka ya mwindu wana okokamwa azokende kolesa place wana mwana wana kozala su na cicatrice te eza lokola bato wana pe ekotraite bango malamu mingi. Merci maman Jackie. Siko tongi toyeba maman tito ezala argile boye ekomi na ndenge ya shampoing mama obandi osali ndenge nini mama na mutu aza na ndako mutu pe ape na souci pe ke non makoki eza ya moke me azala pe na mwa shampoing na ye me na talo ya moke mama na mutu aza na ndako nazwaki kaka agi verte na nga batekaka yango batekaka yango na bisika batekaka biloko ya bokoko. Batekaka yango wana soko otuni kaka agi verte bakolakisa yo yango azalaka ya monene boye vraiment lokola loboko na tie boye osombi yango okoya ozwi oyo aza na rap akorape yango arape nsima sa nini atamize parce que tokozala na posa ya poudre fine oyo ekopesa poussière moko ya kitoko ya malamu ntango okosala bongo moto mpe aza nde na rap te eboka na biso mpe ezali eboka na biso naturellement ezali ozwi ndambo na yo ya agi verte ya mbuma ozwi motu te otie na kati eboka otuti ekomi poussière
quand il y a comme poussière yo ozu kaka otamiser ozu passoir otamiser yango akobimisa poudre moko film na kati ya poudre film wana yo kozwa kaka cuillère ya souple ou bien cuillère à café okozwa 4 cuillères ya café ce que ezali o ya munene okozwa kaka 2 cuillères ya souple ya munene otiango na kati ya bol moko boy otie ozwi pe jus na yo ya citron au passo citron il faut ezala ya côté là citron oyo était là ozwi citron oyo était là okati ozaka na posa ya jus ozwi jus na yo o vexe yango na kati ya poussière ya jus na yo verte otie okozwa eau tiède un verre ya eau tiède ozwi un verre na yo osopi na kati ya solution na yo wana obandi kosala nini koningisa yango baloli na nsima okotia yango ata na bokali moko lokola biso totie na échantillon na bouteille oyo topesi publicité ya bouteille oyo te me totie okomona ke ekosunga yo yango solution nasaleli yango wana me na suka nango lokola citron akobimisa mingi bagraine peut-être ekokota il faut osala passoir otamiza yango lisusu mpo ozwa poudre oyo mpo ntango banda kosala na suki etika ata mbuma ya citron te etika ata mosuni ya citron te donc ezala très bien yango tosaleli aza pe na mousse wana euti kaka na kati ya solution oyo. Merci maman Jackie. Tomoni shampoing importance nango pe ezalaka moto asukoli mutu na ye elongoli mpe baloto est-ce que oyo mpe ezali kolongola baloto mpo ezala mama mosusu bazala baloto ya bakota minene na mutu moyen atia ata baplante eza te moyen atia ata bameshe eza te donc shampoing oyo mama elongolaka bapellicule ya solo mama Fidéline shampoing na biso oyo azolongola bapellicule azolongola pellicule nyonso to na kati ya mutu wa mutu azosala moto akotika pe poussière te donc moto ezotikala kitoko ntango osalela yango ozosentir fraîcheur moko ya bien na motu na o azolongola bapellicule nyonso tu ntango yo koyebaka kotosa parce que motu na biso ese ebebi na biloko totie bitiatia na bapomade mosusu totie bitiatia ebebisi motu mais ntango ozosalela shampoing ozala pe na patience zala na motema molai okokama akolongola pellicule nyonso ozala na problème ya pellicule te ngai nazalaki na pellicule ebele mama Fide soki bakati bo emonani mais naza lisusu na pellicule te mpo nakomi kosalela shampoing na ngai naturel nazosalela yango ntango nazosalela yango na semaine moko nakoki na kozwa une fois par semaine nasaleli yango semaine wana lisusu nazwi une fois par semaine nazosalela yango ndo omoni ke na récupéré soki na ngai aboye ekomi malamu mingi mpe pellicule eza lisusu na kati na motu na ngai te ezolongola bapellicule yo motu pellicule eumeli leka kosalelaka solution oyo komona oza na pellicule te mama. Merci maman Jackie. Na motu par exemple aza na baplante na butu bameshe eske akope kosalela shampoing esukola mpe motu bien oyo ifode kaka suki ezala ndenge nango naturel sans plante sans mèche mpona kosukola motu malamu. Mama Fide nanga ozoba motu aza na plante aza na mèche te ofo osokola motu ekota bien mpo yango azotraite kui chevelu même na cheveux na yo moko alors soki osala yango na plante ya biso ezali fu kolongola plante soki na yo naturellement ou bien défrisé mais ofongoli nde omoni ya kosokola ata swati mpe naza boye naza mpe capable ya kosokola parce que soki natie na ngai meshe te plante te naza capable ya kosokola mpe motu na ngai malamu ekokende kokota. Maman Jackie, merci. Oyebisi mpe biso ya likambo ya makolo basapote bapapa likambo ya argile verte mama explique nanu limbola na biso nanu ya solo argile verte aza kosunga odeur de pied makolo ya bapapa to bamama bao balataka chaussure mingi olati chaussure mingi eza kodégage solo okokama so baninga baza wana yo olongoli sapato mama Fide nanga solo ekobima lokolo ya mpuku ya poli okokama okimisa baninga nyonso mais argile verte aza kosunga biso mpona soin ya makolo. Ndenge nini mama aza kosunga biso na so ya makolo mama tokoki eza sekele na biso aza kosunga na so ya makolo kaka na poudre oyo bato balingi bakobenga mpo bayeba traitement ya so ya makolo aza kosunga na olenge nini mpo ntango kosalela yango papa soki awuti mosala longola nani sapato na yo tia na moi
zaka pe na bitidi ya kosokola sapato yango ntango oza kosokola sapato yango mpo oza koutilize poudre na biso ya aju verte méthode wana na eza sekele moko na bombi wana mais nalobi ke aju verte aza kosunga mpo makolo ezala su solo te na kodégage odeur a bien aza kosala eke makolo ebanda kolumba su solo bongo te aza kosala eke papa wana abanda sikoyo na kobimisa solo ya kitoko na baséance nyonso abanda kosala na aju verte azosunga. Merci maman Jackie. Tout côté langue te. Surtout il a ma collaborateur. Bah bien ta moyen te. Est-ce que argile verte peut? Et il peut comme une solution pour un bateau bazala ba bête na makolo. Mama fille de nangai azosunga pe na pédicule na badiata bato baza na badiata na se makolo aza kosunga kaka formi ya aju verte na citron na otiède lolenge tokosala lango aza kosunga po moto makolo na ye ezala bien azo longola ba pédicule nyonso kokama soko sali solution oyo ya aju verte na citron na mai na biso ndenge toza ko utiliser okomona etelemi si ba pédicule na se makolo okokozwa ata gilette bani kotia elongo ebele kokamwa ke makolo na yo ezokoma bien ntango nyonso bapédicule eza kolongwa badiata pe eza kosila surtout na période tozokota ya elanga. Merci maman Jackie. Loba suka nini koloba na batéléspectateur na biso po tomone te namona ke mutu soko aza salite mutu soki aza bien te ezaka ye moko po eza na biloko mosusu tellement simple ke na moi ezumoke mais okosala yango ozwi mpe résultat mpe ya malamu mama okoloba nini nakoloba na bandeko nyonso bazolanda biso surtout mpe bamama aza mpe oyo asungaka biso na baodeur ya mapeka oza mpe wana ofandi kotoa baninga ozodégage aju verte na yo kokozala nango mwa poudre na yo na ndako oza kotiaka awa na se okodégage odeur a bien aju verte aza na ye traitement moko ya koluka mbongo ebele te aza koto na bisikasika na biso aza na bawenze na biso kosomba jus verte na yo okosalela yango très bien ata bana osalelaka bana ka shampoing oyo ya baside ya makasi oza capable pe kosalela bana shampoing naturel na lolenge na biso boye ekosunga yango bamama eke ntango nyonso tokoka koyeba kosalela jus verte pe ezalaka na citron na wana kati na ndako ntango nyonso okokamwa pe banda lundi ti okomi samedi okokosala pe suki na yo soin na shampoing na biso oyo ekosunga biso pe mabota nyonso yango na lobi to salela solution naturelle eza malamu eza kosunga. Merci maman Jackie bandeko ba tali boti koyoka bino moko maman Jackie auti koloba ya solo nazomona te en tout cas nzamba lingi biso mingi nzamba lingi biso alingi biso mingi na biloko ya mikeme esala ke tozala malamu tala izala ba mama misusu soka l'équipe pembeni na yo oyoki sola mutu na ye terrible surtout ba oba umelaka mingi na ba plante ba mèche wana soit ezalaka mpe makasi mpenza te mais tomoni ke na shampoing au mama Jackie ayeli biso lelo na mwa mbongo moke okoki kozala ke mutu na yo ezala propre mwasi tobengami mutu kaka en général tobengami tozala propre tomoni na mokolo bayeli biso solution moko ya mokie tolekaka mingi na bazani tomonaka te esika bateka biloko ya bokoko wana nga mpe na découvrir ke argile verte ezalaka tosomba argile verte na biso tosomba mwa citron na biso tosala solution de façon à ce que mitu na biso ezala propre basuki na biso mpe ezala kitoko mpo bote na biso basi ezalaka mingi suki na biso yango topesi bino bandeko batali merci mingi bino bato bolandi biso na mokolo ya lelo tosengi ete ya solo bozala toujours fidèle na chaîne na bino oyo bolingaka mingi Prince Ngangu TV tozali bato tolingi bino mingi tolingi bolamu na bino topesi bino d'abord merci bolandi biso topesi pe merci mingi na papa Arnaud topesi merci na papa Prince Ngangu oyo aza responsable ya chaîne maman Jackie olinga kopesa témoignage moko ya moke ya mama lobaki Lidi mpona mama Lidi naza na mama moko mama Lidi ye asalelaka na ye kaka biloko ya naturel ye apakolaka na ye mafuta te asalelaka kaka biloko na biso neti ba aju verte boye ye apakolaka kaka masque parce que eza kohydrate eza na collagène
agi verte o lokola boza komona collagène wana eza protéine o tozaka nango na bomwana à partir ya 25 ans protéine wana esilaka alors elenge mwasi oyo aza na ba age ne ba 18 ans oza capable ya korécupérer ba collagène na yo mpe ba oyo esi esili oza capable ya kotia ba collagène na yo agi verte batiaka yango mpe comme masque okotia masque olongoli ntango okolongola ozwi fruit ya 3 fruits tomate concombre parce que baza na collagène bazokende kozongisa mama didi wana asela kaka solution o soko tali teinture na ye eza kitoko koleka. Merci maman Jackie. Ya solo biso tolobaka te ezalaka tolobaka vérité hein toza bato yo totambolaka na bosolo ntango topesaka batémoignage eza batémoignage ya solo yango topesi bino merci mingi bandeko batali tika te nzambe apambola bino bisika bozali merci tokutani na mokolo mosusu nzambe abatela merci.